rancune esi ekoti bafelesi epesami batue esi babili bango mpe boluka sourire mpo bana susi ya nakendaki mobembo ezoyina motale nasi swati weni widi wiki nanakonzi manga apabao yanga nanakonzi manga apabao yanga. Allô, bonsoir et bonsoir à tous mes abonnés, bonsoir à tous les abakouk, bonsoir à vous, bonsoir à mon sponsor SMK Empire, maison de production, et à mon manager, mon artiste Smoker, 9DC 8, le grand rappeur depuis l'Angleterre, bonsoir à toi, et bonsoir Nabaye Nyonso au Balingakanga, Babakouk. Tout na pesi bino mbote en tout cas mbote na bino nyonso nzambalola apambola bino mbote na Fifi de mon cœur Sila Bisalou la maman de tous les abakouk bonsoir à toi au président Yoshua bonsoir na baye nyonso oyo balingaka dorkase bolo koko botilanga ba jamais belé bo like vidéo bomoni ke bolo koko alinga bino mingi babakouk bomoni ke boloko kazaya bino dérangement nyonso bosalanga na répondaka demande tout bolo bosalaka o botindaka na salaka donc c'est lukela biso lokwa veut dire que bomona lokwa na wa photo botile no ba jamais belé lokwa mona ki bosepeli na ye ya solo. Mettez vos likes, mettez vos j'aime, mettez des commentaires. Vos commentaires sur cette vidéo de Naomi Lokwa. Botia ba j'aime ébélé. Ah bah kou bozara tellement fragile ce vous sepeli na mutu. Pardon. Domination yo. Mams, au moins mboluki. Abakouk na yo azafra abakouk no so sepeli na mutu kaka luka biso lokwa domination film à lokwa domination film à lokwa. Voilà, merci beaucoup. Bota like on est avec moi koseka moi mukie pour na bino babakouk bisika nyonso bozwami. En tout cas, merci na bino ni bozo continuer ko la tala ba vidéo, ko s'abonner, ko aimer, ko partager ba vidéo na biso. En tout cas, merci. Il y a mingi. Continuez de consommer notre film Domination. Continuez de aimer et de partager notre film Domination. Meilleur film de l'année 2022. Boloko kokara ba meilleur. Biso mabe zate meilleur na meilleur. Donc biso mabe zate to zaka pona ba meilleur. Loko biso to aka ba meilleur donc apena lobela ka ba meilleur film. Like vidéo, partagez, kendero s'abonner na SB officiel. Aimez ba vidéo ya Sila Bisalou. Partagez ba vidéo ya Sila Bisalou. Po balobi maman na biso na vraie écriture moro connaît lengi écriture eza ko lié sabatu. Merci beaucoup à président Douche Kapanga depuis Londres oh il a invalidé film ya ndekonaye Sila Bisalou. Merci na Batrice Barter nyonso o ba jouer na film ya Domination. Nazolo bela moko na moko s'il vous plaît. Nazolo bana bino bion nazolo bela moko na moko. Je viens de parler avec Léonce Lobby mercredi. Torosala Léonce émission Lobby. Donc vous recevez Léonce, après Léonce Torota batuba leki wana s'il s'agit peut-être de Lukaya Serge Toroluka pe Loulé papa Loulé plutôt papa Loulé Toroluka papa Nabiso Serge Toroluka penza batumwe belé pour na kosala toujours promotion. Il y a Sila Bisalou, il y a SB, il y a Mams Nabiso, la maman de tous les abakouk. Rolinzinga, je t'aime. Rachel Ngaloula, je vous aime. Bokamataba baise. Voilà. Na ba photo nanga awa bozoro mona jolie dame, belle taille, belle figure, belle dot. Natena eza goût. Elle s'appelle Naomi Lokwa. C'est qui Naomi Lokwa? Bon, mituni ba question et belé autant msu ba découvrir kaka Naomi Lokwa na kati ya SB na saki bino na zaka rapona bino. Na roloba lisusu bêtement il faut na la recherche. Pour na resepelisa bino babakouk nang biso. Voilà.
Naomi Lokwa azali actrice ya Ada Ilunga. Ça va? C'est bon les Abakouk. Azali actrice ya Ada Ilunga et evoluaka na groupe ya Ada Ilunga. Naomi Lokwa azali je peux dire célibataire parce que de Nathalie selon information au EPC Melinga to continue na vie privée na été voilà parce que to compte la vie privée ya mututé tozo le bela o ezali carrière na ye ninga za osala musala na ye. Naomi Lokwa elle est célibataire mais engagée. Voilà, je peux dire ça. Célibataire engagée. Elle n'est pas mariée, mais célibataire engagée. Avec un engagement naïe. Là de elle n'a abandonné les sous vous comprendrez? Dans la Bible, dans le Bible, Zambe, nazo luka journaliste, ababaku, bo luka, nazo luka film, il y a journaliste, tout ça, la nebo foutre la ranga, ya ta $100 par mois, pour ma cam, nazo le baranga, mon moutou, nazo bossana, mambleke, bena, moutou, trop de charges, abakouk. Nabandeli, Naomi Lokwa azali actrice ya Ada Ilunga. Tout le monde a dit Ada Ilunga. Ada Ilunga azali pe muto jouera trop na kati ya SB. Naomi azali fruit ya Ada Ilunga. Lelo SB e yambi Naomi Lokwa. Naomi Lokwa jouer rôle nini. Bozolo bake ba pesi rôle principal te oui. Azui rôle principal te abimi figurante je peux dire na kati ya film na biso ya domination. Azalaki mwasi ya Pierrot. Oyo Michou akutaki Pierrot na ye. Esika moko. Oyo Michou akangaki bango ye na Pierrot. Atritaki ye mwasi ya ndumba, en tout cas afingaki ye. Ba o batali domination. Est-ce que vous se rappelez bon le bananga? Oui. D'accord, Dorcas. Voilà. Naomi Lokwa. Parce que Baba Kouk tozola soto sepeli na mutu wana tolinga toko tati na profondeur na ye. Abakouk. Vous abwendeni. Parce que le quoi to sepeli na Naomi Lokwa. To sengi ou tozo luka to senga lisusu na fila na biso la maman de tous les Abakouk. Est-ce que moyen ezali Naomi Lokwa azonga lisusu na kati ya FB officiel. Yango ezali demande na biso Babakouk. T'obligera même citer s'il vous plaît. Et pas même obligation les karaté. Et pas même stoyara ne to koti sara demande. C'est à même de se décider est-ce que muto nazong isaye toté. Ça va les Abakouk. Likez d'abord vidéo. Bon, tu vas jamais belé s'il vous plaît. Au moins, il y a un la vidéo pour la routine de langue. À mon aketo sepeli comme mon aïe. Naomi Lokwa lobi ava. Bah donc, à koki ko sa l'émission te eza interdit. Ça va? Ce que qui interdit en tout cas maman Dorcas Abakouk. Tolinga qui to tourné. Le cola est interdit, moi, de tourner exactement. Yebisa Babakouk, na lingara bango, mingi, na sepeli parce que bayambinga bien. Yango wana na komisi pe message na ye. Abakouk, ça va? Boki message à Naomi Lokwa. Alobi a sepeli pe na bino, alingara pe bino mingi. Surtout, plaisir na ye zali que, niveau o yobiso Babakouk to yambiye. Sepeli. Donc, Naomi Lokwa, tu es la bienvenue chez nous les Abakouk, tu es la bienvenue na Kati Yanda Kunabiso SB au Azali numéro 1 dans aussi de mon cœur, l'impératrice, Mama Rosa Sisabi Dimbu, Jean-Marie Molato, Molakisi, la maîtresse, la colonisatrice de tous les comédiennes et comédiens, Sila Bissalou. En tout cas, Toyambi yo maboko ya kofungama nous les Abakouk, lolenge yo moro moni. Pour moi, quand on a continué cette vidéo, on a un numéro, mais on a la vérité. En tout cas, on a un numéro, on a féliciter. Chez nous, les Abakouk et les Kaka, bongo. Supportez biso, to zara loro la banzo, to soara makasi. Supportez biso Naomi Lokwa. Merci koleka ko la passage na yo na FB. Ezala mbala liboso te mbala suka te tolungi encore to monakayo. To monakayo à chaque fois FB est invité yo ko yebisara biso noté. Ça va Naomi? Et parce que ma comédienne on bozara moi fière battrice hein. So bo ki ba tu CP les mino comme ça ben so comme moi. T'es Naomi comme ça la biso bongo te. To sepeli na yo tu es jolie, tu es belle. Ozaki toko et biso FB zara toujours à bois kama.
tolinga bata molato po yemoro sisi Jean-Marie Molato. Donc to sepeli na yo makasi na kati ya SB ozala bienvenue Abakouk boya ko yamba Naomi Lokwa. Ye on a fait bino recherche na tangi tout, mais il y a pas moyen to ko ta vie privée ya mutu là ça n'engage que Naomi Lokwa. Ici tozo lobi la carrière na ye carrière professionnelle na ye à théâtre. Voilà. Naomi Lokwa, tu es la bienvenue parmi nous les Abakouk. Toyambio, SB Nabiso officiel, la maman de tous les Abakouk. Si un moyen, Tosengi Nayo, Biso, Dorcas Bolokoko, la voix du peuple, le chouchou de Yababakouk, Nyonso, Tosengi Elongona Babakouk, moyen Ezali, Ozongi la Biso, Naomi Lokwa. Encore, Mbalami Balé Nakati ya SB. S'il y a vraiment un moyen, Zongi Selabiso Naomi Lokwa. Naomi Lokwa, nous t'aimons, nous les Abakouk, Tolingi yo mingi. To sepeli na yo, sois béni, sois béni. En tout cas, tolingi yo ya trop, to pesi yo ba beze, zala bien, zamba pambola yo, na nengo pesi ki énergie na yo, force na yo, na filme na biso ya domination, to yebite so to lo bandenge nini, tolingi yo ya trop. Abakuku tia ba like, ba cœur, ba bisou ebele, tia ba like, ba cœur, to tia ba cœur, amona ke to yambi yo, bravo, Naomi Lokwa, tolingi yo ya trop. Zwa SB kuna yo, zwa sila yaya na yo, mama na yo, ndeko na yo. Donc zwa ye ndenge nyoso moni yo kokiko zwa ye. Oyo biso Babakouk to sengara toujours respect envers Sila Bisalou. C'est ça. Wanezali, parce que nous les Abakouk, tu vois, nous t'yambi, tu respecté, et puis t'olingo trop. Donc, respect, et puis ça m'a pas mam sinabiso, t'olinga kaka respect, t'olinga rabato, ba respecter rapé biso ba fani asila, bato ba pesa biso ba fani asila, respect. Tsorozo pesa biso respect, biso pe tozo respecter yo. Pesa mam si respect, biso pe toro respecter yo. Yango et comptera plus, c'est pas Babakouk. Babakouk, to vivre kana amour. Na bolingo. Biso, chez nous les Abakouk, eza kaka bolingo, eza amour. Yango et se passera, et pas na biso Babakouk. Donc, sois béni, zala béni, Nzamba Pambola yo, tomo na lisusu pour la deuxième fois na kati ya SB officiel, ceux qui Nzamba Sungi, ozala actrice principale, il y a film Mususu, de mon cœur, la légende. La légende. Na benge bongo te poani. Pe yom to kananga. Nandeni, la légende. La colonisatrice. Mouto azaro coloniser tous les comédiens. Na benge bongo nanko. Ya mounono te mounono. Nga so boy sa moukino. Créé yo. Nga. Oya Dorcas. Nga moutou batu bapit nga réseau tina défendre assis là. Ozon roger. Naomi Lokwa, nous t'aimons beaucoup, nous les Abakouk. Na lingi pinu ya trop Babakouk. Donc, à la prochaine. Bye bye.